faire rigola. Président, osali ba effort nyonso tomoni pona bolingo mboka. Ba bolingo yo zalaka nango pona mboko. Soki ba konzi nyonso ya mboka bazalaka ndenge wana. Soki peuple congolais nyonso azalaka na bolingo wana, mais Congo ekenda da liboso. Tomoni ba effort osali na ba producteur pona osali eloko malamu oyo engaki matcha culture ya mboka na biso. Soki ba ivoirien, ba français, ba camerounais bazolobela festigola. C'est que biso moko bana mboka fallait tout soutenir en makasi. Mais na minute oyo Congo za ko kabwana. Côté mususu baza contre, côté mususu baza pour. Mais bato baza contre ezaka batamité mamabe o ba mesana ko bundisa er nyonso. Biso to conseiller mokonza mboka tika na yo. Tika bango basalo mutema na bango elingi. Festigola ezala na ngote. Ta pa yonde mukolo veme. Na usi na biro kota biro bima complication. Parce que tu vas boire veme festigola ezakina pour funda. Papa Raphaël, c'est toi le propriétaire. Na suki maele. Sigazola. Oh, parce que l'andé. Pepele général. Na moni yo ozo so ane keku. Oba million keku. Aka oh, tata fa na yo ka mukolo uto banda premier brick na stade ozayi. Mukolo tata fa yeyo. Ado yo ko senga ye alu ke solution ya festigola. Po to luki parti moni. To tamboli kota bima ozo sima na bote. Amo yo je mukolo lo. To senga rapana. Très bon. Bon, yo comprendre que ça et baba faire comme complication grâce ya. Donc funda bando na papu et pas papa Raphaël. Voilà. Alu ki la biso solution. Yene mukolo stade. Yende mukolo stade. Tata vende mukolo stade. Si si. Donc golo ze gladiator. Toye ko funda bando kinyoso tout et pas mukolo stade. Yeyo. Tata Raphaël. Jebino yobu. Samton golo invisible. Junior Levo. Parlement de golo sénéral de golo. Toye ko funda. Si si. Bengi. Nikyoka international RDC. Tata Raphaël yé Nikyoka. Après ça va camion pas. Si si. Berni c'est à Maoula. Ça va iPhone. Berni ça grâce les Gaulois. Si si. De refunda bando nyoso tout et pas Tata Raphaël. Donc voilà. Golo gladiator, Golo stade yé. Si si. Donc ça sur place en Canada de souki déjà. Parce que ce qui t'est à partir de là, il faut respecter Gaulois. Et puis, parce que Gaulois, il faut peser dossier sur les terrains. Et puis, dossier ni na koko tombo la dossier ni na koko ni atamwe kundama. Lisola vient yameye awa. Hein? Bon, il faut créer moi polémique, moi, kabola ba Gaulois, parce que batumisu ba nga ba profiter nango. Ouais, parce que nga la ba commentaire. Mutu miso alinga profiter zane fan ya mutu mobo alinga profiter ngana alinga vengiama bomeka kutu na vengiama tenga na zaki fana kingani mena alinga vengiama metanga sala makambune abuzala ate donc bolimbo créer moi guerre moko ya pas perdre na ba vie na e ya ngana ba golo ba bi le plus important et ça apport au baye la ngo pembe na musicien la biso, c'est ça le plus important. Les restes etali mutute. Voilà. Donc, Gaulois garder côté positif. Après, makambusu c'est zalaka te faut lobelango, il faut vendre de lango comme un dossier moko. Donc voilà. Gaulois étudie des terrains, même si à temps et belé pour nos bima sur les terrains à dominer, mais à étudier à temps na ya ko étudier terrain comment on gérer ba dossier mususu ko sur le terrain. Donc voilà. Donc il faut pour respecter biso parce que tu as ba maîtrise, hein? On sait ce qui est la maîtrise de soi. Ok? Par rapport à Bino. Héros, mais déjà, bo kamati bo lamu si de mer ya nanyo ya quadra koraman. Bo lamu do bo sangisie déjà bo balisie déjà na ya na mwasi. Bo koti si na mer na mwasi na kalado. Nous c'est pas pareil. Nous c'est pas pareil. Voilà. Et l'on a l'autre ça n'attend nango. Il faut y avoir dossier nini. Oko tombo la dossier ni no koko le kisango pour créer ba inconvénient mususu te. OK? Voilà. Ngai na yoka kina sango kini etonda sentiment tango na komi na kinyango na miyoki limawa Sodome Gomore soki bapesaka visa ya mboka bawa moto moko talingaka asemba visa ya mboka bawa yango ezala mboka kwa Congo
C'est-à-dire que moto ko za na ba projet ou ya ko faire développer ko vendre culture congolaise mais comme on a groupe ba to moko ba sangani ba yeka pamba boue ba bloquer qui non asala ngote tandis que vous avez intérêt communautaire ko vendre culture na biso mais ba pas fan na bango ba bloquer ngo et ça leur festival et le seulement on te donc événement moko à grande envergure seulement en Congo te à part combat ya Mohamed Ali et Foreman au Mobutu organisé en 1974 ti le les événements moko te ou bengi sa ba international ba yana mboka to yeko zwango lelo c'est presque 50 ans après tout le monde tout ça l'effort tout le monde vraiment tout ça la maman na effort que non festival là ils organisé na date wana na stade wana puis stade wana ils ko engorger toujours histoire ils historique tout le monde tout rééditer histoire c'est quoi ils allaient ya boxe mais c'est que vous ya culture na art mais to sali mille efforts na biso to clouer événement wana bo ti le leza na tante to yeba te suki ko za te soto linga Congo to sali effort to longa ba titi wana mabi parce que biso ba jeune les autres souffrir pour ba mauvaise décision ba dirigeant na biso festival on nga ya na makambo bile pour na biso bénéfice pour na biso ba jeune lelo mais tout le monde to acquérir ba connaissance bile ba expérience bile tout le monde zo mais bazo sala ka effort copé wana zalate pour na ni biso jeunesse ndé to continuer ko zala ko souffrir alors biso ba jeune en Congo to bi mana ki fanatisme na to zala ba to za sérieux il faut que tellement un seul homme tout tombe que la autorité période où ba ngazo négliger biso tant comme tant élection ba uzana posa na biso alors c'est moment où on est faut tellement la bango bino ba oza ba parti politique na bango to bokineki boye biso bango jamais plus jamais ba refaire ba bloc wa bongo ceux qui bazo continuer bongo tant ba oyena ba campagne électorale na bango to tellement la bango to ça ba affiche ko ba bino ne bo bloquer ka ba biso ba jeune tant tous avons besoin de vivre ba événement culturel tous avons ba talent biso to to ki ko exposer bo bloquer alors cette fois-ci biso pe to ko voter bino to ça anti campagne contre bino parce que bon de photo kende surtout ça pour ça tout développer Congo toujours ba tité à bon mais surtout ça pour ça Congo était la faible to continuer ko accepter ba bêtise news to ça biso toujours ka faible ba comment on est là biso sur le plan international to komi benga te pays munene mais to za incapable ya kosala makambo yango eza soni pe mawa trois bato o bomoni bango Zakari Joka na la Coste Dendo bato bafandaka ko finga feri na télévision chaque jour ko finga ka bato ko ba Joka boy jibe amema na Europa sala ba makambo bili les autres connaître JBT Zakari le kwazana le ko sala na vite moto amoni za kofinga yeka feri so ba gola bo fungoli miso te so bo beti Zakari te so bo kati Zakari lo bote ako continuer toujours ko manigancer contre feri so ki lo maka ba feri bele zo sale mate boy ba Zakari za simanango aza simanango makasi na wo mususu na la Coste Dendo wo fanatique ni bangando azana album te azana loko te zana marché mais suka leki na TV ko finga les padres ko loba n'importe quoi aloba gauloise to bandi sérieux sika o laksa bino bato oyo ba sala l'aise te so ba moni fer go azana makambo so fer go la nya sala concert so nya sala album so na misanzembo ba sala l'aise te ba koka kate izalo ko bato ko ba Zakari moto akoma lungi